Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Mbote na balandi nyonso ya Congo Esengo TV boza ebele de partout dans le monde biska bozolanda chaîne moko esengisaka bino nyonso tout Congo Esengo Télévision. Merci mingi na abonné au baza toujours ko continuer ko s'abonner encore ko senga pena batu ekile bazolanda biso ba s'abonner parce que elongo na bino nde tozo sala makamba bien pe basang makambo zo sepelisa bino nyonso tout bana poto bana France particulièrement je vois Perpétue Moulanga partir à France, grande sœur propre, salutations aux places aux Ali, tonton Rigo Kolo Bilanga, Rigobert, Mbote Mingi place aux Ali, Bana ya poto nyonso toto nga bino mingi émission elelo, to ngato se pelisa bino. Voilà pourquoi tokende ko lukela bino l'homme du moment. Oui, moi je l'appelle comme ça. N'en déplaise na bao ba mona ki teza bongo te mais so boye en tout cas franchement le boza na mokili mosusu Tantine Linda, elle est avec nous parce que Tantine Linda za rapide ndenge moi lobara bon comprendre na mokola lelo az invité spécial na biso to betani masolo ebele ya monda a nka ndezalaka Tantine Linda. Bonjour et bienvenue. Ngalinga mingi losako. Losako. Balobaka mwasi kalesoka sibara tsaka ete. Tantine Linda losako. Mwasi alipeka solo azala kobe lengila mobali ya kwitie. Yisongolo e. Tantine Linda losako. Mobali ya zanga mbongo azalo kola mwasi mabele kweya. Po bango mibale bazobe na besoin soutien. Yisongolo. Tantine Linda losako. Basi ba kotula masanga e kote kamae. Franchement, mais apparemment, m'talike na balosa wazate. O lega ndenge nini kolo losako ye. En fait, mutu na mutu net le na verbe. Ils ont pas seulement m'talika waziko. Le waziko vient na biso c'est grave présent na pesi mbote. Et loko salaye identité wa. Ils ont pena pas seulement na pena président waziko asala nzembo sans verbe. De comment identité. Alors nga banda na timbela couple nga ya oneza ba talent nzambe nenga tia mutu na mutu ba talent. Donc matumo na room tanga banda obeta bala so beta ne bale mais ça pas so remarquer matiti si là après ça passe acoustique. Au moins tiens des automatiques. Donc c'est comme ça les gars travaillent quoi. Travail dans ma recherche. Voilà. Mais Baïbara Brifi la merveille, mais bizarrement pouf Tantine Linda. Moi les solos qui va pas comprendre bon à moi mais obi sozo linga ozala toujours à la page. Sozo linga en actualité, ozana baisse, ba lobelela yo o ça l'effort. Il y a un moment que nous to vanda pe boy, o lobi na o ça lo nini ça. Au boulet. Ozo boulet, o ko tanga ba pisom, o tanga nzambe ozo ki ne praye ya pisom 119, kwa ba yebi maramo na lo ba komi. O sentir pena tant ozo respecter ba dim, ozo respecter elambo so tribu so na bima ndenge zalaka, ozo kende praye ozo mafuta. Ozoko se débarrasser dans ma cambo te continuer dans moment les sous moment belé au moment on a inspiration comme ko là et belé et puis nzambe mo ba mninga canaliser ninga orienter pour ya biso za nzambe ya batu ma bébé basala na ndenge mususu ya sali mais biso za nzambe ko mona ke nzamba ebi moment ni nazo pesa soki pesi mbala moko ememio déjà dit à travail aussi le travail et ça normalement que parce que tu rappelles ma soleil belé Tantine Linda c'est ya ningisi quelque part à côté ba maison ba nene moni ya nzambe bana ya kisi pe bana moni ya nzambe banaka nzambe soka pesi apesa na provision et puis abatela biloko o ya pesi biso ndongo so mona musala o sala. C'est vrai que ça va masumu tara mokila masumu mais mingi ngaiza mama nzambe donc ceux qui va kanisa ka na simba kisi ba roza pe na raison ko simba kisi na oui na simba ngana wanga na kate mais na simba ba diclofenac na simba ba doliprane dans la simba ba chloroquine donc voilà bilo na simba ya moi ba diclofenac ba voilà mais Brifi Tantine Linda différence. Parce que nous avons dit Brifi déjà à l'époque à rouler dans le car, à voyager, mais on est Brifi. Ah oui, d'ailleurs Brifi et puis Tantine Linda basent des personnages. Brifi Azam Mobali, c'est un homme, un artiste, un acteur, mais Tantine Linda
c'est une actrice. Donc par rapport il y a personnage ton ndenge na incarna Carole wana ton na sala représentant il y a rôle wana na komaka Momi ndenge moko ya Freddy Mbalosombo Bonganda makoma maman Mbalosombo. Donc différence ces ali oui ils ont dépendre si qu'on a na moto oyo alingaka brifi na rôle na ye tout comme la pesimbote d'abord na boss Given Yannick Bongondo la pesimbote ya palais et puis na profité ko pesa pasteur Freddy bambote ebele oyo tango na baka na bete lo mozo kanga a rappeler nga kutu Given les ala na église kuna juma bengsa kanga na 600 d'autres fort l'église donc les lots briefia comme star monnaie Linda pas comme star monnaie le temps où tu bengisa pour na émission to pona publicité na tuna na pib oyo so dépend de la conception et pib olingi briefia sala ngo pourtant mo briefia sala ka sala be biloko tikala ba si bouteille de ronchandise pendant tour Eiffel na ba pib tikala na ko sala ki ndobika na sizo sai etikala donc biloko tuna sala ka etikala mais lelo ce que to comme na deux personnages ba star so lingo signé contrat na tanti Linda au signé so ligi briefé aussi mais na minute so Linda penande et Matisi Nikolo makasi alors bana poto bazolanda yo na nga ya mitanti Linda na tanti Linda mais ce que tanti Linda mingi azala teni o briefé mais ko akoma ka Linda mingi Linda asoka lati ndembulo ya tanti Linda voilà mona mais to so tamwelo mo esa la plaisir na balanda biso mo incarnation ça va bien non problème exact ezaka que dans une sana ba maman tout oyo bazo c'est la pour la mode de la femme on le 8 max auto les caméras de femme et silité ce qu'on m'a bien remarqué zani na mi tuni question ngamoko ta ki moisi et puis nga siko yo mode de la femme avec peut-être na ba règle ba ventre pas c'est douloureux ça na ko fait tété parce que moi c'est vrai que ça passe pas non mbani non bana za comme ta petit lève sans supporter moi ce que la gueule je comprends ça il a mis tuni question yo mi bali yo bande ko kabela basi bakenda wapi yo bakufa mi bala balo sa basi ba surprise ba cadeau ba jour événement net sa boisson melo liputa la tissu ya sombelo la binisio bazaka susu o ba pesa fleur le roi Fatima ya nanda mabete mi bala ba pesa ta fleur a pamba bazaka susu te ba bino basi bolingana bino si ba fleur ya o meza likambo ya mutu pa mesana ngote ya yo tika moi si moi paka du moi pesa fleur ko bambo penali mulami to mbeli siko mi bala ndengwana ba limwa na kisasa nzire masangwa kalaba bako ba vergout ba pola ba mirinda ba minoran ba mona na kate ba bi pepi no boko mpelo koso mingi ya no za lokoso te ndenge ni mwasi ba sale mbala défend a pesa ya sana bo suko na tuna na mibalo bazaka otikile msusu 10,000 francs na ndako tango zongi mwasa la belio ngando yo tunite mbongo bakisake utuwa olie ntango olio mutuna biloko utuwa wadi bonga moyibi ndoki donc ça veut dire pour ça moi ça tricher yango na pesa bino mobali yebo pona mwasi po mwasi aluka madesu so poni madesu bien tato balembelo mabuma ngombe o sepeno ngata na makoso mais so lieka libanga petit sili ndemo na madesu to so poni mwasa bien ta ba tricher ozoyeba te parce que malchance nzamba sala ntota mwasa ta conterté oh na so mwasa tricher et bana te pas sokola ngo bien et puis ya mi balé bino be basi boyebaka mobala loko a Saint-Esprit Saint-Esprit est à la place au kita et l'inga place à maquiller était placé sur la masanga pesate aux alaka j'assais à ce niveau l'état on a tombé la ye sans tendresse ye wala ke linga muswai na komo sokole maboko après ça va na musala na émission kuna na bo Congo busoki esengo allez bazo sokole makolo do fina matama abo sali ndako na ba so bazaka bajaka basio yo abo baka mutima passe pour mutamukila yini ya même yo même ngato zana ba jaloux tala babi yo pour balancer fort bon o asomi la chombo afute la parler ya nanda mabete ki sasa mboka tata mama to vivre ana ki sasa na mayele so za mayele te o di conseil nga pesa ba copine nga neti ngando muninga bo surtout bino basia mabala iyo mwasa libala ozi mwangolu ozi mwa chance Given abali yo atona ndako libala lokwa Given azana magasin bateka ba invitation ya qualité ya bien pour na événement pour ba fête ale obandi ba dépense yo wana tawana mulai yo wana kabela mulai te balebete ba dépense te kabela mulai lokwa sirène soko matina talo lokwa commodore en cheval siko ndongo za ozo profiter te mobala za envie ozo profiter te ya zama yele yibata mbonga mobali somba na pasa po mukumbala okwe ata tomboki tongo papa mbongo na yo na yibaka na soma na pasa pop soki mobali atalisika maduso azolo likolonga
ndoko yeba motema mabe ya basemeki semeki anzela sima toni kepesa ka solo ya babosa na kobote na bango bana nde bawela donc za maele tongo bana za omoni bale zoka boîte de conserve ya na daxe d'inspiration so protection ngo bien te ni bale respirer respirer na ngweza okomo beta biso ka masolo donc bana ba mouvancer na za na mbala mtambo mo profitater et ça conseil et puis pour na yo omundo ça la émission no bien na ba valeur nyonso ndoza pena mwasi na bala From ce qu'on peut monter ma pasité sur mon tamokila inio. À toutes ces photos dans statut publié vidéo monta commenter ma beko ka monter ma pasité. Tu n'as pourquoi? Comment ngulu ba ina ikutu na religion mobimba ya Islam na monde. Mais ta la santé ngulu za kana ngo. Data monta mokilo yilinga no lebe na fufuna buya Thompson bizubai. Tanti linda lo sako. Mwasi amokusa koma kobe molai na mbeto isongolo. Salutations Ngouli Kibonge, moi c'est à beaucoup, c'est moi c'est à Pembe. Wana copine ngai, Ngouli. Wana kopa ngai, si azaki na mboka na bawaka ngami na confinement to solaka. Ngouli souci, mais Ngouli nda mabeto kuna balingi yote. Ndota moi si plus akana compter tato wana na yeba na pété. Voilà. Et moi ça rappelle mtabuzoba te bon bisous bye. Bisous bye. L'actualité ils appellent Soukoumaye, c'est ça? Soukoumaye wana za single. Yo misu na mama yemba ndeni. Kasi makila te. Ngaza réclamation. Ya makila. Mama mbalo sombo aruti na minzoto wela. Minzoto wela zaki musique na théâtre. Bave takinga bazalaki wana, bave abula ngando et ba komanda danga mulumba. Ozomona. Ezaki comédie na musique. Sogotari va bien travailler, il faut manger la comédie wana. Et après, ba yego sala trio mangamba si j'ai la bonne mémoire. Après ba yeko trio la soufa d'abord trio mangamba après ba yeko sala chic choc loyenge. Mamba ou ngada Mbalo sombo. Ils ont qui théâtre na musique. Donc comédie musicale. Al Pacino qui son nom me repose en paix, Yiba Uta na chic choc loyenge. Bon, on a le droit d'avoir un Mbalo sombo. Comme il a un moment où Makila est à Goganga et puis naza A majuscule. Donc ils ont la surprise pénate. Batalé Zali, mais sauf qu'ils ont gagné un moment. Voilà, Soukoumaye, pourquoi les titres? Pourquoi les titres Soukoumaye, et ça, na Kimongo. Ils appellent na Swahili. Ok. Tindikaye. Na Tindigi. Tindigi nani? Ye nani? Oh, mais faut te dire. Mais na Tindigi. Tindigi nani? On dit Tindikaye. Ngana Tindigi. Au moins, t'es quand même boire la peine. Tindigi nani? Dès na lobby, on Tindika bilo kebele. Na on Tindika likambutu eza faux. Bon, tu t'en sala ngamba be. Ba tu ba okala ngana Tindigi bango. Voilà. Le barato Tindiki va dans les arites. Ok. Donc voilà. Alors tous vraiment extrême qui est il y a clip Soukoumaye où il y a œuvre chère il y a Tanti Linda et puis on zone après on continue. Mobali ya maboko makasi bazelaka yo bembanda losako mokonzi rambo bati mwasi ya lipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwitie isongolo yanike kini ya romboxe mwasi ya moseka na maternité akekoluka nini bamemaka mobali ya piaka na barete akokende atikeli yo facture isongolo akime salumo Cedric Amoure yoka tantine linda yao linda yao tantine linda yo mwaza manga yao otame manga yo kalengi ya maître blesse bekwa ibana ba manga bakipaka basi manga elashima samba obala manga akupaka nokite yao ovandi na ndaka moningo akuta maite dese mata ndaka moningo banda kota keloko te pato mobimba akuta kabana misala lexe mina mwasi alibala alala kana elamba te alala kobena bikini yawini musheni yefire nyanga yoga linda ya Lorenzo Koko yobe mongo pasheni makangila ikuta mama na zambe bongo na kambeto mwasa mokusa akoma kamula ina mbeto sena ndube baketike kotite banesike kotite. Voilà. Alors Qui n'est abandonné na beti Soukanabo. mobali ya maboko makasi bazelaka yo bembanda
mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwitie isongolo ye Yannick Kinia Romboxe mwasi amoseka na maternité yake koluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na barete akokende atikeli yo facture isongolo ye mais voix pesante. Ah oui, parce que et surtout dans la musique folklorique, la musique ya mbunda. Na mokongo aboki ngunda na mbanda ka komi mongo. Mais ceux qui comme là qui na Belgique, na mboka filo le mengo aigle jaune. Na aboki ngunda ba pese do komi na Belge. Bon ceux qui comme ndeti na mokongo na aboki ngunda na mbanda ka komi na mongo. Bon mulu ba boki na ba kongo. Na ko mokongo. Mais mulu beza passer. Mulu ba ko mtabuzi tu. Ah, il a passé. Oh mais moko china kunyate lokola kayanza to chiwa bona ne bimela meza ngombe bongo tezaka ndenge bimela nde bakosa kake bamongo basaba ndumba yona yembi na nzembo bamongo yebani petit bamongo yebani mais na répondre bona nzembo bafinga bisoba mongo yele mwasa mongo azala kana yenduma te azala kana pebula te asepelisa kanzoto bafinga bisoba ngala bafinga bisoba mongo yele mwasi amongo azalaka na endumba te azalaka ne pe bula te asepelisaka nzoto sukumai suku mokili mo chevale sukumai suku alela lokola chevale voilà moi c'est mongo voilà Soukumae bon et autres tambola ndeni déjà il y a une qualité d'abord il y a clip donc ils ont rien à dire sauf t'as dit ma commentaire ma pas commenter merci na ma félicitations na bino c'est parce que mécène mo ya munene o ya soutenir nga à 100% na ngozala ingraté merci Yannick Kinia Rombox c'est le millionnaire et silencieux. Mon thème il y a Brigitte Kalanga Bukasa na Johannesburg. Yannick Kinia Rombox c'est médecin à Bolingonio Susanango na soutien à Yoza mécène monene gentil. Monsieur Coca-Cola, même l'argent n'aime pas de bruit. Comme on dit, donc voilà, la piscine de Scan na Djobour, on a fait des signes Mobimba. Et puis, na maître Serge, Tosha Bichanfu, maître Serge, Tosha Bichanfu, mon thème à maman Inès Mbombo, na Kati, il y a le Bumbashi, ba soutenir nga et surtout mes respects, mon kondinangai, Rambo Bahati, Losako Bokulaka. Ololende nzete ba kokata ya komitika ngai te sikoyo tomoni œuvre ndeza bon continuité on est sur la plateforme à téléchargement déjà na minute eza na chaîne ya Vincent Louzi la voix du peuple TV en fait ba comprendre d'abord que désormais en dehors il y a théâtre ba ke artiste na bango ba komisana ba hésiter na ba fête ba hésiter na ba maram na bango to bazolinga ba sala ba anniversaire tatini li on a go salpe groupe déjà nazo recruter ba musicien nazo recruter ba danseuse ba danseur ba guitariste ba bassiste ba clavieriste ba tambunda ba lokole ba ya parce que makambo ezali donc après nzembo on a 5e dans le 15 avril hein le 15 avril. Juillet, désolé. Le 15 juillet, nous avons Nzembo ya Yannick Kinia. Oh. Na yembeli le millionnaire silencieux Yannick Kinia. Ba yo kapena makamu na yembi ba osepela na moko. Voilà. Mwasi amoninga elengi kole kaliboke ali bongo. Mobali amoninga elengi kole kaliboke ya mpokao. Kasi soki bakangi yo na mwasi ya bato. Oko sambwa kole kambongo ya mokomboso. Kinia elengi ezangari bazao. Kalanga bugaze ni kole kaliboke ya mbembeo mobali yazanga mbongo azalokola mwasi mabele kweya Yannick Kinia Rombox talelanga ili kambo yo motema visite kalanga talelanga ili kambo yo mwasi oyo ya moyibi aumela kanali balate kasi soki akoibela yo mbongo akoumela na libala eyala ile mame ile mame ya bakulaka boyo kalinda
Mokeju breme wa yambo za wape hialao nalela mabele disa kenda ya mongo mama mabeza na moni folklore on simbio oui moni misika mbuna ela takate na bakula ka pena ba yambia ngo bakula ka bodino donc on a pesi mbote ba yambi na nzembo et puis ba encourager ba teni tolati ninge ba danseuse ba bini ba danser et puis place to salim clip donc environnement wana site wana na texte na musique ils appellent le roman symbiose wana ba to ba apprécier voilà alors mais tout le monde quand même dans ma rôle au incarnation au sala au tanti Linda et tout ça appelle na moninga no mususu mona ba fiche ngane kinga na mona ya fiche ba ti fara bino mbali bon comment ça la soit polémique sur ça tous les années non ngapena mona kango ils avaient qui en fait spectacle moya lokuta ba tout kana ba mo créer na bango ba base plusieurs artistes minene entre nous et za ndeko nga wana et za ngai tous les artistes quand même minene tant ba dozo nga ba ça l'événement faut za na mon ordre faut moi contrat faut quand même boyo tout na artiste faut mo sur na bango artiste ba se retrouver netinga na robo ya te so que producteur mo munene to sponsor mo munene to ba société Brascol to ba société ya téléphone ba lui notre zo bet sa artiste minene va faire il fallait na faire ils ont dans le monde de business ils ont ça toujours ba plaisir na artiste na biso ba congolais ba ndeko na biso c'est ça parce que musala to sala ngo na biso sans polémique moi je fais toujours pour gagner quelque chose voilà donc ils ont qui juste batu ya lokuta ba sala ngo lokuta je ne sais pas na benga ngo escroquerie de salamaï et ça la mandenge ni netinga vona ya fona liati so bana liya pe quel musoni ba ko mo liya mizoni quel mizoni ba tu ba mo kamba mo na ngamu na kamba mais moi tout na question habitué na biso tanti Linda tango yamba pour la ni tanti Landima ba tuté netinga nani na boy pa ba tu na ndima bango ba bi boy ana dia mabe na to ba tu te l'air aux artistes monene na boy a été mais sauf que tout ça remonter nandeni oh comment nena ozo abasi comment nena nadia na mususu ya na ya boy uno wala nena e banda ne bande le poki muna pe e banda bongo le bon de mon le bon ngana yimu de lo ma na e ngana habitewa donc voilà sans rancune tanti Linda azam moi il faut comparer tanti Linda faut comparer na baninga basi ba yasil pechanga basi la ba mabado mazé ba meta la folle donc tanti Linda joue à PDT moi si voilà a joué à PDT ok donc Nadia joue à PD na ba la guichesse et tout ça ah voilà donc entre vous climez bien pour apparemment c'est comme si comment la guerre d'esprit sans rancune la guerre est à la tête ça pour tout le monde pas Congo sauf que matanga ba PD inda makaso ebiti na mon de PD work for let's voir vraiment non a ebité ngaye ouais mtolo banga lo ba PD bana bolingo ba makate oh non franchement et on dit mutu na bonza ba bende ba PD basi raisonnable bien oh yes mais à tout ça bito comme moi c'était anti rapide aux aziminen mais vient d'ailleurs pas ça mais la règle là et c'est pas le son il y a moi raté moi de la femme la règle il s'en a mec marqué bongo ataki coton ya asuku ba kaka na matongi voilà donc comprenez comme ça mais s'il faut aujourd'hui la musique en ozo betelelo quand même faire des éloges na artiste au batombo la PBD na biso au côté déjà monde en haut sans polémique un mot par rapport à la musique na biso na artiste au monde qui est dans batombo la musique na biso non musique qui est bien surtout batombo la musique biso de monde oh il ça le nerf il y a musique na biso et surtout pe libanda grand frère nanga Fali na pisi bote kulutu Ferrigo la Jessie de Nias Héritier Watanabe Gogan Boss Live Innocent Balume mon frère Bagez Mawete ba Fabulous Gaz Fabulous Ngatika Roma na défaut brigade de Sarabati la force qui écrase ici quand on a mis qui moi je pense que Batutu et puis merci na grand frère nangai a komelenga encourager kinga Mabiala Serge Mabiala pena komelinga na kama ndima ete Gino ouais komelinga binga na tele wala bino zomona Serge Mabiala et puis nous avons fait ngai félicitations na nzembo kula tanga grand roi Serge Mabiala et Vinicius Ozumuntu tete Vinicius ma te sanga bien mukona makulu to base bele ba féliciter nga parce que quand on leki a aussi le loka il faut encourager même attendre to bota bana so komoni moi on ça mamba bien
faut encourager. Ils ont un mabete et ça n'a bien et encourager nga pona sala so musala bien. Ba tête na ima boko banque ya maman Rachel Fouta. Tête na le pétrolier. Na pesi mote maboko za banque. Na pesi mote sikazali. Faut na sala musala ezo sepeli sa bango ba yanguli musheni koda Congo. Tanga vandi ba lobite musala leki sali ezabie. Ponga na bato tanga ba comprendre ça na bango ba Laurent Sokoko les pétroliers. Na kata Luanda. Pas grande. Na pesi mbote sikazali ba Poutou Gomunza na kata Paris et Belgique wana donc vraiment le pape le président de la jeunesse na pesi ba mbote et puis venangai na kobosa na yote venangai maître Blaise coach olympique 4e dan na kati ya Londres coach olympique maître Blaise Bekwa la personne mot siko sali voilà bisoto banoze la Tantine Linda bon à ça la groupe na a évolué na mingi na monde et na ça déjà groupe là déjà dans la groupe non déjà il y a WhatsApp oh t'es groupe WhatsApp t'es groupe à théâtre théâtre non c'est bon président qui était dans le groupe non il y a un groupe il y a on a dit il y a WhatsApp apparemment maman me le son coli peut on peut un peu groupe na on leader c'est pas facile aussi parce que gérer moi na nga coli te bato mususu mais père na nga gérer nga dit que na moi na yena tout ça il pas comprendre que moi na déjà coli à sali et bien on a passé jeunesse na nga surtout non parce on a trop la maman 20 ans c'est pas facile na sali 20 ans na maman baloso na zo défendre couleurs donc quelque part manière ya ko récompenser nga ezali na sala biloko na nga pe boye oza moi liberté au sala ngo na ça toujours na groupe mais ce que pour cette soirée ezali spectacle mo ezali na ko sala na zo collaborer toujours ba ndeko nga maintenant sala pe na ko na nga se retrouver parce que faut y ba déjà ba groupe de travail qu'on ne paye pas futa bisote effort perso ba futa bisote to sala ko dans la relation neta ba ndeko ba tous pepele ya méthode za libanda mboka motema mama imelinze mabota la boye ACP ba Mireille di Kemfu na kata Paris Mireille di Kemfu ya papa Marquis Twengi ba sunga yo ba sœur nga ba Nicole Batap ba maman 94 ozomona donc théâtre 4G 4G la personne voilà théâtre de l'eau je sais pas comment vous êtes en train de vous en sortir c'est pas facile avec ma réalité tout le monde apparemment neti ba biso na mona atikala nega ba publicité ba blog musu sala ne sous théâtre et le monde il ça yo mututu azo sala pour pas se retrouver voilà non que nous kamuki quand on parle directement de publicité c'est vrai bah tu vas se biler ça rapide biso peut de ça rapide mais na mono viser directement la fisson ça mais déjà sur au il faut l'encourager voilà azam mutu moko se révolta ka pona ba idabi la présence ça ina pesi mboto yo yebisanga ça c'est vrai à ça li Nicole Bella tourna ne sur ba théâtre tu pas comprendre que et loko on a tourner peut-être pour mboka ne fait bonga ndenge mokonza mboka fati beta to telemela makambo pe boje parce que loin tout demain mambeza la bien la ministère de la culture ils ont un pays belé parce que se retrouver rien que dans ça ba au salle théâtre mais pourquoi pas nous tant nous le bandé moi c'est publicité 1 minute magazine la publicité 20 000 30 000 dollars bon nga na salle le mobo il y a 43 heures de temps na gagné même pas 1000 dollars tout bien on a monté sur révolutionner malgré pipe mais on retrouve toujours comédie bon en dehors de ça on soit l'équipe alors voilà je crois que les réponses sont claires mais étant artiste pour toi qui m'allait mais aussi ça étant artiste gouvernement au jeu de makala mingita idée noto le candidat goza ni basi la bino ministre de la culture ndenge parce que tout le monde ba culturel les lots moi je préfère en train de souffrir hein comme on dit tout ça ka et là on a place nango on a place nango on dit moto ta carte c'est un musicien ils ont un musicien intellectuel bazali ils ont un artiste bazali artiste azaka musicien artiste azaka aroza peintre tout comme ça bon tout bato basaka ba mokoto tout faut que tu moto azali domaine ayebi wazana esprit ayebi valeur et culture ayebi ko va au moins bato comme on a ba veda so bazakari ba basoa na bi ke batimbela la retrombe aza mama na buliste aza mota masolo oya ko sala l'événement ebelé
Donc on préféré faut que ça vienne bateau oyo ba yebi culture. Batigela kwanga na Batigela kwanga na bategine balobaka. Voilà. Alors on va déjà commencer à chuter. J'aimerais en tout cas laisser l'artiste. Moi ma salutation. Mais avant tout aussi ça là le sac au petit. Le sac on essaie à la biso bien. Tanti Linda. Le sako. Si mes alakana mbelite bekata kanyei. Tanti Linda le sako. Liputa mama na kati ya zambe bonga la gabe matela. Tanti Linda le sako. Lipungu punga koma gobe bulumbu soki akumbwe. Mama la ngai. Tanti Linda le sako Balolende nzete ba ko kata ya komiti kangai te. Mongo akwanja gabe litoi na mbeli. Waouh. Voilà, tu comprends ça salutation na bande so wa. Merci à tous mes fans, merci na Congo Esengo TV, n'ayez pensé na leader Kardasha. Merci na boss Given Yannick Bongondo de tous les temps, il n'y a pas Sina Bisengo. Ayebi comment briefer la merveille à la cas, Aigle jaune, Philo Lomingo, on est ensemble, joyeux anniversaire à toi. Moi, Nia Sozali Ayo. Et puis, tout Balini, Tantine Linda va soutenir Vision. Annie Kokila 4G, Annie Kokila 4G. Maman 94, Boyebi déjà Vénémezali, le 24 juillet, na Katia Paris et Koningana. L'ex-Lumina Bogareti na poche na péché au monte Sigozali. Yannick Kini à Rombox na Bandeli. Venanga Serge Tosha Bichaf, Serge Tosha Bichafu, Mamote Belé. Le numéro de téléphone c'est plus 243. Il y a Willy Mouché Nicole à Congo, 90 47 64 et puis 323. Na PC Mbotelanga, na Masalanga, trésor Nine na Kata Turquie. Ici Gazali, donc, et puis Stéphie Molay. Stéphie Molay, Stéphie Molay, Stéphie Molay. Alors, bisous, au Senga, moi, les Loba pour la Congo, c'est mon télévision. On surtout s'abonner à la chaîne, M. Salabien. Ba maman, ba papa. Oya bino mwasi yeti o alobaka pe boyoka kaye yeti o bondima makamba alobaka ye o alongola bino ba stress o distressaka bato ba bomi mabala na bapoto o distressaka bato yo bana ba kimia te na mitu o azongisaka mabala ekufaki yende mutazo loba babi Congo Esengo TV babi mawate Esengo TV ce sanga plaisir pour ndimo s'abonner simba téléphone ordinateur fongolango tui afongo limondo fongo liwana zwali sapi o yaya lisapi oyo yaya sko tuba ko neni ka ngoto s'abonner tui o s'abonner si ko sentir à tout moment on nous a l'actualité on nous a une information sur babina Congo Esengo TV. So s'abonner toi donc merci beaucoup, c'était la tante Linda qui était notre invitée aujourd'hui. La fille à question Soukumaï. Attends aussi ça là moins intro il y a Soukumaï pour aussi ça. Maintenant on peut s'emboîter dans bande qu'on a soutenir biso de près ou de loin vous avez belé à Delin Zanto qu'on n'a pas na France. Merci beaucoup. Merci à Jerry Tanko Ima Sananga Moro à partir à Bella, Rafine Tumba à maman, salutations à toi. Rafine Tumba. À maman. Ah maman, Rafini Tumba wetu. Voilà. Moi c'est Kitogo, moi tena balifanto nanga quoi. Voilà, alors tout le monde Mbalasima, bienvenue Mangwata. Merci Mingi, merci à celui qu'on appelle Pichou, Mansi à l'ingénieur intelligent, Mobali Mbinga va bien à Bongo, Ridi Bonteke. Merci à vous, on vous retrouve très prochainement. Au revoir. Mobali ya maboko makasi baselaka e obembanda e losako mokonzi rambo bati mwasi ya dipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwitie isongolo e Yannick Kini ya Rombox mwasi ya moseka na maternité ake koluka nini e bamemaka mobali ya piaka na barete akokende atikeli yo facture isongolo e Abonnez-vous Congo Esengo TV.